Ba comédien bozwana ba kiti bovanda ya Gabi eluka makambo s'il vous plaît ya zwana no kiti ovanda oya to solo la bandeko na ngai vraiment makambo ndenge ezokende mabe makasi bandeko na ngai pe ezosala soni pe pasi. Mbote na balanzi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Kande na senga rabino, merci infiniment. Na babone na biso o bazawana kaka pour na ko soutenir biso na ba like na ba partage et na ba o bazo s'abonner ba omona ki mambo tozo ça les a très important vraiment. Merci Nabino infiniment. La famille Lelo vraiment to elina no affaire à ba comédien parce que trop c'est trop. Ba comédien bazo kende mabe makasi titre komona to koma omona déjà ba koma ko bomana. Bakoma déjà ko bomana bachela na déjà ba poison mais ndenge zo kendele sikoyo eza vraiment etikali kato yo ka bachani siko bambeli parce que trop c'est trop bandeko na ngai touta komona ndeko na biso si la bisalu a voyage ki voyage si la bisalu en tout cas na ebité ce que sala ki vraiment bandeko mususu pasi parce que ezala ki na même pas na mutu moko oya provoka ki si la bisalu tango voyage ki voyage na ye kindaki sans problème voyage na ye asala ki voyage na ye ndenge kaka ye moko alingelaki est-ce que ce qui si la bisalu ba comédien a poto ba yamba ki était est-ce que ça problème na biso bandeko nanga et ça problème à nani ça peut être aussi si là alingaki na ye te ba yamba e pa baninga na ye aza na ye na confiance na bango te msupe ba microbe moko boeza ya kati o ngana bino to yebite yango mona ki ke na lingi na nga bayamba ngai te ngai na e voyage na nga privé na lingi na nga ba contact na batu te mususu pe temps ezala kite parce que voyage nyonso ka te ezala ke foza na temps okende kokutana na bandeko mususu to mona mutu mususu kuta voyager même ba membre na ya famille moko ba kutani te pona nini temps eza mutie ayi moi voyage moko ya vite fait po azonga bandeko na ngai eza normal mutu azwaki yango problème azate mais kokamwe esali pasi pe mawa komona voyage ya exil pe shanga ndenge batu vraiment et komona ndenge ba comédien ya poto bayambi exil pe shanga ndenge lelo ebongwani makambo ebendi makambo ebele bandeko nanga en tout cas ça fait trop mal pona nini communauté congolaise ezalaka na ba problème so touti na problème otoleki na oyo touti na problème otoleki na oyo touti donc ta vie des alaraté pona nini exil soka kutani na bandeko na ewana peut-être relation na bango msusu eza bien par rapport à sila ou bien peut-être exil azalaki na temps et puis ezali kamba considération bandeko nanga pona nini baninga ici na sila bomona nde bazalaka déjà bandeko ebele bazala na posa bandeko wana mibale ba se séparer et kenda ndenge bolinga na ba se séparer pe ici la koma na coin na ici la koma na coin na siko to lukaka nini déjà bakabwana nde bolingaka bango moko banda ko le ba même na ba vidéo na bango bando sala ke mon bandeko bazaka na posa to kabwana batu balingaka nini meti na suka nango bolonga kaka ke kokabula bandeko wana mibale et après bozwa pe eloko te et lelo malgré bokabula bango bozo continuer kaka ti bozo luka batila na ba poison bandeko nanga pona nini congolais za mutema mabe boye après avoir kokabula bandeko bozwaka nini soko za na conseil à kopesa pesa bandeko conseil mais non ka koluka ko séparer bango pona nini après séparation na bango bozwa nini oh lelo ekomi ba comédie belé baza pour sila na ba journaliste pona ko fingela kaika bato pourquoi pas si la bisalu ye moko aleka déjà na TV ko fingela aya ko finga exil pona nite exil ye moko aleka finga bino kaka nde ba mikala fo boleka bo fingela bango bato pona nini après ça bozwaka nini bafutaka bino combien lelo koleko fingeli sila afpesio $50 soki piye mutu apesaka soki binemi musu baza na simana mais après lobby mbongo oko koliango silisango e sila te bando zalaka seko na seko
faut to arrêter makambo ya soni boye ezosala bien te. Bandeko wana mibale ngezala bien lelo na kilelo muninga kuna surse eza likolo okoto makambo boye basangani ka ndenge ezala bien makasi. Mais Kongola zaka na esprit ya ko séparer bandeko na ngezo sala passe makasi. Nga personnellement ndenge na lingaka bato wana mibale séparation na bango esala nga passe makasi. Eza na bato balelaka na séparation ixi na sila. Siko komona ndeko akena bayambi lelo na ba Fatou Miracle bakomba victime ba la Duchesse bakomba victime Sonia Evoloko bakomba victime. Siko bazalaki combien bazalaki si je crois bien 6 ou 7 bayambaki Xil. Mais tapé sous soyaki koyamba Xil na Paris nazo tira bino video msu bomona kite ndenge meta yambaki Xil na Paris. Video ya ngwana na olexela bino. Bomoni meta pa kenda ko yamba ye moko kuna bazaki na ans. Bayambaki Xil na Paris. Ayambie na mobali ne balie etu kanenge zalaka ndeko na bango uti musika. Mabeza wapi? Si bayambaki sila bongo bayambi Xil bongo bayambi sila bongo te. Esali siko nini? Eloko ni yako tsaki songi. Eloko nini ezo mema humiliation na kati wana. Lelo batu bakomi ko fingama. Na rappelé bino bandeko nanga bazalaki 6 ou 7 bayambaki Xil bien, mais eza pasi komona parmi bato wana nyonso kaka 4 personnes ba ofingama. Bato bazo fingama eza Fatou Miracle, Sonia Evoloko, la Duchesse na yemoko Xil. Mais bazu balongoli Ans, balongoli Zigura, balongoli Bobo Manuka. Pona nini boye bandeko na ngai ba comédie bozo mema biso wapi to linga nani to tika nani surtout na ba balingaka bato wana mibale. La famille nazo tira bino non audio boyoka la Duchesse ndenge a déclaré makambo ndenge eloko nini esali ba finga parce que biso na bino tomona ki la Duchesse apostaki ndenge bakutana kina sila. Ngaku tunapensaki ke la Duchesse mutabengisaki sila quelque part ka ndenge ezala tokutana tolia tomela. Mais ezalaki bongo te. Boyoka ndenge la Duchesse azo expliquer biso ndenge bakutana kina sila après nga nozongela bino après parce que trop c'est trop la famille. Nito kutanaki betaki famille yambani totoni ba santé. Totoni ba santé nazaki na mwana yambi mwana en tout cas mwana mwasa bato ayambaki ngai toyambanaki bien. Tozali na problème te on a mangé tolie amemi kuna mwana ngai tokangi ba photo tokamwani. Nasi bomona mbia seleke bato nyo. Ayambaki nga bien toyambanaki bien. Etaki ndeko. C'est vrai que na si to sale pe programme moko ba comédien pe à Belgique à Paris ba benga ki pe to ba kutana mais selon emploi du temps azaki en tout cas tout le monde comprend c'est pas obligatoire après venir ba Barcelone le lopetini ba ya pe to yamba ba ngote ba mususu ba ya basi pe ba ya pe ba ko ba s'installer na poto pe to yamba ba ngote. Ils ont dépendant d'emploi du temps moto na disponibilité na. Mais c'est que moi nazo reproché na ba kwiti parce qu'il y a des abakoko ils ont ba couche à société ni surtout il y a des hommes politiques au bali na asila il y a des hommes politiques au ba maman ba responsable ba député au balingaka notre star au tobinga ba bakoko ba respectaka ba oya ko finga moto na ba commentaire te wana ba bakoko et il y a des abakwiti les gens qui sont là bazo excité bato à la haine ou bazo bebisa image même les artistes. Oui. Lelo ndenge toyambi Xil ipoti problème. Et mutu bokanga eloko oyo muta bino bozomona ta mususu ka oyo muta bandi likambo eza Gabriel moto liboso asali mission pour dire que eloko tosali Xil to humilier ye nga na ko manquer na mamste
bazolo ba maman ici la salinga nini pour se manquer pour la humilier pour quelle raison? C'est là où on a écouté l'émission, il y a Gabriel qui parle après avoir Koyambasi là. Gabriel Montaliboso a sa l'émission pour qu'il nous le à YouTube pour dire que Oyo Tosal si là on a humilié, ils a humiliation. Ils a qui notre humilié, to yambie nanda comme ceux qui n'engagent ni bisika ngo ça fait ceux qui babicot, to humilié. Voilà la famille binomo butu koyoka la duchesse o alobi. Alobi bakutana kina sila na Mardo. Ya banda iko liesa mona ni na Mardo. E sila ya kipe wana na batu na ye. Ba monani bakutani ezala bongo ndeko na obozane sans problème. E loko moko te bokutani. Faut pesa na mbote. Faut kotala pe problème a onin bozaki na ngome la duchesse a expliqué biso bien bazaki na problème te. E sila zonga kina ye la duchesse a tikali. Et comme on a quand la duchesse a kangi photo, balie na Fatou Miracle na Ixil et tout, allez, bato si la bakomiko yako finga la duchesse pour na nini parce que yé pas zala ki parmi bato bayamba ki Ixil. Siko bino bolinga ki ni Ixil ango nenga ke poto kuna bas bwaka e bas sundole, est-ce que za bidnemi na batu nyonso wana po ba bwaka e? Pour na nini Congolais za mutema mabeti na niveau o bandeko nanga? Faut tout arrêter, ça mambo soni. Et puis bamboka o tozo yaka o eza bamboka bapaya. Eza bamboka na biso te eza bamboka bapaya eza ke sengo makasi komona na mboka bapaya. Bino bane mboka moko bane kolo moko bomona ni libanda na bandeko mususu na mboka bapaya. Et ça la ka vraiment bien bandeko nanga. Retrouvaille wana ça la kitoko makasi, ambiance wana ezalaka bien makasi. Sikoyo, lokola, si lana Ixil bakabwana don souci na bino ezake, batu nyonso bakuma binemi ya sila, ya Ixil. E batu nyonso pe bakuma binemi ya sila. Pona nini? Pona nini? Le lobi ezaki Belvi, sila. Don bozana soki lelo Belvi te, lelo Ixil. Soki Ixil te, lobi Belvi. Soki Belvi te, lobi kuna nani oyo dinana la douce. Ah trop c'est trop bande konanga tozo kende mabe. Boko changer mon colonie ni ba comédien. Eko yoka ya Gabi mama mukolo ya Gabi bande konanga. Bo rapelenga na ya Gabi akomi na âge nini o azaka wana so to landeli ba potopoto nyonso eleka pa bato a théâtre. Ya Gabi aza numéro 1 o a memakaka potopoto na monde ya théâtre bande konanga. Dans tout le bas, ya Gabi aza maman moko aza semeur de troubles. Ya lingi batu ba sangana te, ya lingi kako séparer batu. Pona nini ya Gabriel. Après avoir séparation ano zwaka nini. Lelo so tomoni mama topa finga mi makasi. Ya Gabriel aza na kati. Belvi soka finga masu makasi koleka. Gabriel aza na kati. Mais koka mutema o Belvi azana ngoma tangi utako le kayaba ya Gabriel bota la Belvi ngamo même miso etanga nga komona video na marre na sela kyangwa na liste mais esala inga pasi na moni pina Belvi nenga ye sire ya Gabi aye matanga na bango aye pe ayambiye non batu bana ba mitema lokwa ba Belvi ba mingi te. Belvi pena o sala o bibe sa biso continue ko sala ka bolamu ko lembate faut continuer ko sala bolamu yango pena Belvi a salaka po biso moni Belvi bolamu oyo azo continue ko sala pa bato bazo finga bato bazo loba mabena me bato wana pe kaka zo kabela ba $50 ba $100 ni ba $200 na bato wana pe kaka zo kenda ko assister tango eza bazana ba problème. Mozo monake, azo zwa toujours, bazo futa toujours monnaie de singe. Eza pasi bande konanga. Ya Gabriel Luka un peu kola. Liko ona o mwana no si akoli. Oza diana mwana moko ya jeune garçon si akoli. Lobi akobala. Bana na eba wanotala, koko na biso, internet, YouTube esila ate. Bana na wanotala, ta koko na biso mambo sala. Ta boe. Ya Gabi Luka un peu arrangé. Oza yaya mukolo luko sangisa. Yaya sangisaka. Mama sangisaka. Mama panzaka tia Gabriel.
luka mpe osangisa baleki na yo. Parmi bango nyonso wana baleki no bana kati wana na ebite soko za age mo na sila mena ndimite koza mwa mukolo na sila oza koza mwa mukolo na peshanga mwa mukolo na badina na etu na ba belvi. Bokoza la pena ba mama top ba age moko. Meta mama top wana sosola ki na bemission mama top wana ye wana ka ya ki na matanga. Muto aliboso na matanga ba Gabriel. Tout linga ko blessé bandeko na biso te. Soki eza base boyo kanake eza base. Et puis boyo sa bato bazo landa bino ke bot landa bokota mamuna biso te eza nango base. Nesi na tala ki émission de mer na sepela ki nango. Aiki ko répondre ken piana par rapport ya makambu oyo. Ken piana aloba ki na émission po na ye na ba chéri mombaya na ba bev. Mais Demer azo insisté makambu na biso bokota te parce que ba yebi Congolais za makasi na okota makambu bato. Ba insista ki ke makambu na biso bokota te naza na posa boya ko saela biso be émission te ken yo Demer yo to lingi na biso te ye moko ye alobi na ndeko na ye loko elekaki na media ye pa ye alobi na media esili et puis to moni nie na chiko mo na mutaseli ken émission te Se bomoni bozo sa la base. Boya ko yebisa biso ya makambo bokota te to sa base. Mais non ke ba koma ko finga batu na ba intimité na bango. Ko finga ba mama ba papa. Ezo sa la soni pe ezo sa la pasi. Ba peshanga na ba Bellevue na ba nani ba bomela bino banani. Lelo Sonia Evoloko akomi kaka victime pona ayambaki exil peshanga. Lelo Fatou Miracle o kuto alobaka na ete bandeko nanga. S'il vous plaît, bo like, bo partager. Mambo to lobeza très important. Lelo Fatou Miracle o alobaka na ete lelo afingami. Ndaku na ye afingami. Ya Gabi yo zana ndaku wa bongo ata wa na nenga poto ya Gabi. Na kuto komi poto te. So inzamba selo grâce au coma parce que zanzela ya mutu nyonso ba o ba ya ba lekio ne loko te mais sauf que nano zwanda kwa bongo te na poto vanzi. Siko miracle zana mwanda kune wana lelo ya Gabi abenga ngo bikok. Congolais zana manque ya respect pa bato Congolais ebio respecter mutu ata mukiete. Lelo ya Gabi olo ba humilier ixi na nini. Ba yamba obongo ba lieso ba melisa o ba yambi obongo. Balobaka zanga na yo nyonso mezala na bato. Ba yambi muninga na bango bien ba humilier ici nani. E lelo nani Fatou Miracle za na mwanda kuna ya ovanda olala pongi kitoko. Ate za bikok na poto so za dia instable, oza dia stable bongo c'est bon et coquille. Poto eza passe bato no bakoma poto te banka batsaka mbanga na Kongo kuna banda kumsu eza wana mbule ezobeta bato lezolela to me Fatou Miracle ninga vandwa na so mbule ebeta alala ponge kitoko ozolanda alala kapina ponge kitoko alors bandeko to tiko sala ba sentiment ba comédien bo se respecter bo tika ko fingisa bato. Ya Gabi, oza ya sangisa baleki na o tika ko panza baleki. Tika ko panza baleki. Sangisa baleki na yo. Tala mama top nenga zala, tala bakata. Kaka yo oza semer de trouble. Président Elomba fingama likolo kaka makambo sila kokote la sila na ba Gabi nyonso ba manka ba président Elombe. Oh, président Lombe wana ye mutabimisi sila. Lelo sila soka zo telema wana eza grâce à président Lombe. Memba ixil wana. Pwani boza na ki ingratitude makasi moe ba comédien. Et lelo ixil wana lelo azo finga maboebi o ixil asaela sila. Boebi pe o sila asaela ixil peshanga. Lelo bo separa bato wana bo sepela. Mokili ya mabe, Mokilo eza vraiment mabe. Na moni yango vraiment.
yango ya Gabi lelo vraiment changer tika ko séparer baleki parce que toza na besoin soki sila kofinga exil ye moko aleka ko finga exil soki pe exil la kofinga sila bango moko baleka to na besoin ki interprétation na binote bana besoin na binote ba porte parole vraiment bazana besoin na binote biso to na besoin musana na biso ekende liboso to na besoin ba séparation te congolais za pour ça séparation te ba fanatique bana besoin séparation te alors faut boire arrêter ko séparer bantu faut boire arrêter ko séparer bantu ixi la zui 4 ans na e botika eza chance na yo pe sambela nzambe na kwena o pe sanga ta inane apesa ata 2 mois ata kutu 1 mois poto mona mutu mso azui visa kaka ya 1 mois akepe boya akebwaka ngunda pe makambo esimbi bota ba Barcelone ba kendaki ba umelta azui mukanda na e c'est ça pona ni kako yokela muninga likunya siko yo kanti ndongo zo kazuwa bongo yonde lobi okozwa na place na e to ba remplacer na place na e likolo nango so botali bato bazobundisa ka bangwana pe ka ba otombwama bitumba ofali azala na obota nenga okende. Ah non, trop c'est trop bandeko nanga, trop c'est trop. S'il vous plaît, bon like, bon partager. Ya Gabi, luko changer. Bato bozo ko finge la sila, bo arrêter, bo tika ye moko sila ya ko finga. Po sila zana mambo bele wa ko finga exil. Exil pas zana malobe bele o kuto emsu namba bimisela bino nyonso te. Alors bo tika ki interprétation wana. Ki atala kuana 140 musana e bino ya musana bino te. Bo tikela ki atala ku 100 na ba comédien bokuma ba 100. Sankara kanga école, s'il vous plaît. Kanga pene école. Donc voilà la famille. C'était juste ça. Naya qui vraiment pour na lobela makambo parce que trop c'est trop. Ils ont fait ça na kanda. Podo mona ke batu bazo kende pina na makambo na bandenge moko sepelate. Et voilà bandeko nanga. To mona ni bala sima. Bisous.